Bonjour, bonsoir, balandi à 3 Exact Production TV. Merci na fidélité na bino na émission na biso les artères de Kinshasa. Merci parce que boza ebele oyo bolandaka biso. Bokota kaka ne tolobaka TV za radio te. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Namona quartier na biso, namona ke balabala na biso na 3 Exact Production TV. Émission les artères de Kinshasa mokolo lelo ezongisi biso lisusu na bandal. Oto ya kosalela bino deuxième partie ya quartier Bisengo oyo tobandaki déjà bana bandal quartier Bisengo na bino botika kala yango oyo tobani yango awa na Sepco yango oyo hôpital yango wana toyei kotambola na balabala oyo totambolaki na première partie te oyo eza deuxième partie ya bandal quartier Bisengo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te komela biso. Tokozonga toya kolakisa pe epa na bino. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire bonne année, meilleurs vœux na bana bandal nyonso bana ya quartier Bisengo kenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge quartier Bisengo ekoma te les artères de Kinshasa na chaîne 3 Exact Production TV eye kolakisa yo epa na bino tobandi balabala ya liboso eza Nzobe avenue Nzobe yango oyo sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la ciment. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana avenue Nzobe, boza wapi? Avenue Nzobe na bino botika kala yango oyo. Bana quartier Bisengo, to sala bino première partie, deuxième partie ya quartier Bisengo yango oyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bloc yango oyo. Meilleur vœu na papa na biso Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Meilleur vœu na maman Wivine Lukunga na Suisse. Meilleur vœu na yo na Libota Mobimba. Balingi
Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi sundenge aveni Nzobe ngambo ekoma te. Aveni Nzobe yango oyo tolongwe nango à partir ya clôture ya Sebco tozozonga nango vers Inga. Nzobe na bino botika kala yango oyo kabali solo pesa sang na moninga. Meilleur vœu na Enoch Nkongolo na Sudaf. Des écritures avec le pasteur Godepoy. Azan a raison. Bana veni Nzobe bokota 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 pesa sango na moninga kabali solo. Monaki balabala Nzobe na biso totika kala na émission Les Artères de Kinshasa en 3 Exact Production TV. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye Yesu yakanda yo vraiment tolongwe balabala Nzobe tokoti Shilwango. Bana Shilwango boza wapi? Veni Shilwango na bino botika kala yango oyo. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bana Shilwango boza wapi? Shilwango na bino botika kala yango oyo. Avenue Shilwango na quartier Bisengo yango oyo.
bokota, s'abonner, partager. Chiluango to bena ngona bula, avenir bula yango. La trahison est une intelligence avec elle. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Chiluango boza wapi? Chiluango na bino botika kala yango. Meilleur vœu na tantine Masamba coéquipière na ngai ya mikolo na mikolo. Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Chiluango na quartier Bisengo yango. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Bana veni Bundi boza wapi? Bundi na ndenge ase tosi tosali bino yango. Lelo toye na Bundi na ndenge ya likolo. Tobandaki na veni Bundi à partir ya Wenza Baluba. Lelo toza na Bundi na ndenge ya likolo côté ya bloc. Bundi na bino botika kala yango. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Masula kobangola kamotema ye.
Meilleur vœu na maman Wivine Lukunga na Suisse. Meilleur vœu na yo na Libota Mobimba. En direct à Paris. Joyeuse fête, bonne année. Na Pombato de Toukin. Autrement appelé Thierry Chiako Omokoko. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Au croisement ya Shilong on a Boula. On a Boula. Pour la Xabino avenue Boula na bino botika kala. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Église Saint-Michel Yangoyo, à droite na biso. Saint-Michel na bino botika kala. Yebilisi sundenge komate. Ah, tu vas venir Boula. Meilleur vœu na papa na biso Freddy Kalidia. Papa Freddy, tobosani demande na yote. Baringili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toiko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tozonga na lelo
bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na gauche na biso eza quartier Bisengo, na droite na biso eza quartier Adula. Tokozonga lisusu toya kolakisa bino quartier Adula, deuxième partie nango. Awa toza na quartier Bisengo, deuxième partie. Institut technique et commercial Bokolo Yangwana, Otanga na Bokolo. Bokolo Yangwana, il y a un quartier Adula. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Bandeko Balandi à 3 Exa Production TV. Merci pour la confiance. Oyo bozo pesa biso. Lelo tozongi lisusu na quartier Bisengo. Quartier Bisengo na bino botika kala. Ah toza na avenue Yinga. Tobi manango avenue Kasavubu. Ok, droite, ok, Bakayao. En face, na biso Maïzaf. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Au moins, le pas on a bien noté, au moins, balabala on a bien noté, comme elle a biso. Dans un commentaire, tokozonga, tu as kolakisa yope et pas na bino. Bonne année, meilleurs vœux dans la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Awa, toza na Maïzaf. Okenda libanda ya mboka kala oyo lisusu ndenge ekoma te. Maïzaf yango oyo. Maïzaf yango oyo. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonganayo oluka baboye ya yesu yakanayo lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît. Meilleurs vœux na Patrick Bokolomba Mpela. Abonné na biso ya Tongo. Patrick Bokolomba Mpela. Meilleurs vœux na yo.
koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toiko tosanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Bosaneme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Église Saint-Michel yangoyo Église Saint-Michel est na avenue Boula osambela na Église Saint-Michel il sundenge komate Saint-Michel yangwana bokota bo s'abonner bo partager bo liker omisalisa lycée technique omisalisa yango yo tanga na omisalisa na bino kotika kala yango yo makambo toboyaki lobi na première partie tolakisaki bino avenue Lufu yango wana ya Institut Salongo monaki avenue Lufu na bino botika kala bokota bo s'abonner bo partager bo liker lelo toye na deuxième partie ya quartier Bisengo yango yo c'est-à-dire avenue Lufu après avenue Lufu toza na Isangila avenue Isangila yango yo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila osalaki kosala na base tobandaka mpe tosilisaka na biso tolakaka mpe tokokisaka tolobaki tokoya kosalela bino deuxième partie ya quartier Bisengo omoni quartier Bisengo na bino botika kala omoni balabala na bino te omoni lupango na bino te komela biso na commentaire tokozonga to mpe oya komona epa na bino meilleur vœu na communauté 3 exemples production TV Mobimba meilleur vœu na babone na biso na bano na abonné merci pour la confiance oyo osalaka biso meilleur vœu na mama Wivine Lukunga na Suisse meilleur vœu na yo na Libota Mobimba en direct à Paris. Joyeuse fête, bonne année na Pombato de Toukin, autrement appelé Thierry Chiako Omokoko.
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzambanayo. Meilleur vœu na papa na biso Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Tobandaka pe tosilisaka na biso. Tolakaki deuxième partie ya quartier Bisengo. Momoni quartier Bisengo na bino botika kala. Tosukiseli yango na avenue Bundi. Bundi côté ya Saint-Michel. Saint-Michel ekangami na lycée technique au Misalisa. Ce qui est soazongi te tokutani mbala sima na video mosusu.